MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Moi, certainement vous allez très bien la famille. Et moi je vais bien. Non, pas si la montée manakanda en même temps. Dans le biais, à chaque fois qu'on a dénoncé bah escroc, il y a soi-disant serviteur de Dieu. Bah toi nous sommes d'accord te. Au boya au balanga ke, aux appels montueux posant la faiblesse na yo. Tika basala nzambe. Ote mutuna mutu zape na mabe na ye. Bozo ba kitu bo vanda, bo lande mission o. Et puis bo komela na commentaire. Soki bato boye. Bazo mériter ba protéger bango. Ba dénoncer bango te ba battre la réputation na bango. Tato bo mona ko mona e Daniel Mwamba, Chishimbi. Aouti Gobala. Tato aki Gobala, nasuki 6 personnes. Aza pasteur. Église na eza na avenue Nzombo na Ngeri. Entre Khartoum na nini. Na Bandale. Et là au moins bongo. Je crois bato boyebi Kinshasa, to boyebi kwa wana boyeba. C'est un prophète. C'est un soi-disant prophète. Tato qui robala na 6 personnes, pourquoi? Photo exacte, image exacte et l'autre n'était pas nani parce que na évité qualification ni na pesa et tout peut comme ni na benga. Okay, no problem. Okay. Musana bandeko alala ba fille église na divagation. Sakana kana bana bato ko sakana te. Aki robala bato ba yebate. Pourquoi? Parce que Allah a tellement bala basi mabala. Nazana ana basi mulongo sombo. Et parmi bala basi wana, une de mes sœurs azana kati, une cousine à moi. Vous pouvez imaginer à Sangisa les deux familles tata o a comment l'être. Ma famille solo là. De konanga wana aza orpheline de père et ko luka famille tata na bango pour mobali asinga yake no mona bango pour une poya alizana pour ça obalai basa la lettre bandeko bilo babiso muto préparer libala ndenge zala non ba bilo peso somba mama ya ndeko nanga wana ma tante une veuve na mbongo na ya pasi asombi babiloko no baba maso balisa mwana sombi babiloko oyo ezala ake mwana fami ana libala banzungu wana babiloko wana basomana un profiteur manipulateur a osakanate on a déjà la caractéristique ya ba prophète ba manipulateur ba escroc miyibi quand de bozo mona informé wana mande fondere jida wateka Yesu bandeko allié ba fi mbongo bwana moyedete et puis alinga kabana basio ba mona na mbongo fi wana ke so fi a mona na bino boyebi lelo bana basi ba comprendre ba komina bango ba ko investir ba continuer entrepreneuriat ba za na kata ba mambo belebele ndeko na ngana tellement iboluka aluka mbongo nae bandeko tato aleye mbongo na ndinga osakana te. Et ça là quand on a eu révélation dans le bien ça l'offrande pour la relation là-bas. Oh non moni il faut tout somba boto ça la boto zong ça boto matcha boto kitsa boy. Bino boy moi si so ça combien avec les na bolingo. Au pas 500. Au pas 1000. Au oncle na mo dans un problème tala bambon ezo bima. Bande ko tata oyo. Akeba la moi si mususu. Tant ba fuite bimi bilo bikande mambo ezala to seli comme na sa mai e obima e boyebana skubana basi bayoki du coup et sali ke bayebani
Ah, ngapa kosa inga ngape basali siko solidarité des filles. Bino obi solidarité ya bana basi ndenge ezalaka. Ale ba secret d'été bande obima bande oboyo ka mawa ba kake. Yé na osala ata 15 épisodes. Mais c'est Daniel. Oko dédommager ndeko na ngai. Ndoki. Bandeko. Tata yo avana afutela na kabinda. Mbongo azwela ndaku wana. Mwasi muta pesa yango. La fille a sala na banque na bombi kombo na ye na rao banque ya ville na bombi kombo na ye. Akosa mwana mwasi non bazwa ndako esika bien pona ba bongisa ba préparer le bana na bango machin tout ça. Ka bana basinde bazala so bazala ba kisi so pa mvutima so peka manipulation. Encore mwana mwasi so kasi a yoki libala ba fille. Na ebite ya que Dieu nous aide. Moi so na pesa mbongo belé bazwa ndaku na mbongo msusu pe ya kosalela soki nini ya kobongisa machin na suka nango a roulé et puis après tant la dame a comprendre a comme bengaye aso yamba susu te aso rejeter l'appel moi c'est une fois donc c'est là bon on a ndinga bloquer la fille a bomela ba fille combien ba relation na bango bien. Église na emuta tongi yango une grande partie ya mbongo eute pa ya mwana mwasi mo na bombi pe kombo asala isika mo pe yebani wana na Kinshasa ba pesinga ba détail nyonso mwana mwasi wana azalaka mwasi ya do azaka likango ya ministre mo ya Braza babota mwana chaque week-end la fille a 4 ngambo aya na ba mbongo nde mbongo etongi église tata wa boma relation wana ayebisa fille wana ke ministre on a zala ba kisa obomaye aroliaye bino ba prophète na manipulation na bango alamba la fille a rejeté boya ministre pona ye botaka moka modèle azali abana basi batine nga ba photo na forme mutu boso comprendre te mais yende mutolia bana basi mbongo bandeko nzambe na ebite sope ba kisi sope zaka normal bandeko abomeli bana basi ba ndinga zana na église na izana ba maman ba iba jeune ya mabasala ba mpe ba kota na kati ya ba jeune na wana ba protéger kae ba kotela kae na ba bêtise na ba bozo banda utiko balana ba tuna ya kati wana ba yebi et du coup ba o masquer ba zo kosa ba zo bomba bandeko alende konanga mbongo na ndinga osakana te c'était prévu que no bala ce qui na avril ce qui na mars awa asali bakende bima bakota zonga kende non seulement ça na évité abala combien de fois c'est sûr abala ebele parce que na mars akenda o misambongo na banque plus de 3000 sur 400 ba filaka na ba mibi bino bobika ba koluna ne ba ko mikolo ezaki po kendo doté moi si mo belle famille zozela e ba si ba lambi ba bongami baso benga ya ma téléphone te nzo rande ba kuluna balandaki ba iba mbongo tatao. Et vous vous appelez ces gens ba serviteurs de Dieu. Sere mosali ya nzambe nzambo akela likolo na sakoza la boy. Batindenga ba image bandeko atekisa mwana mwasi moko ba bien na ndinga osakana te. Ba concession ba ring ba nini tato bomo na eboite muto nzoto mike o elongi bo kanto ndie muto malamu démon. Et ces gens bazo imposer bato maboko bako la bana batu bako sakana na bana batu abomela mama mo libala na Canada couple moko tata wana azana poto ayaka Kinshasa leki na ye a invité na église ya Ndokyo. Et les messages na pour ça abeta père wana mankiona al apozoyer Range Rover mais amone moi ça tata na demi suma kasi mingi abisa prophétie que maman na misa mabe aloba mambo belé babota ba mi bale bana basiba kola tata na tika ndako atika mwasi na bana kenda pona nini kola prophète obomona Daniel Mwamba Tshimbi ka kombo e bino mo pese kolo
et ya mawa et ya pasi. Tala wa prophète oza pasteur oyebi kosala baje oyo naza na plus de 40 dossiers natielaka bino na se me bosambela nzambe nalamukaka ka bien mpona kopanza mbote bandeko babolingo ezalinga bino ya garder les temples quand la cadre actualité. Les amis, hier j'ai fait une émission ou encore une vidéo pour nous alerter kobelela ndoki parce que il est écrit, il est écrit, bon, il est aussi écrit, hein. Oui, tellement ton message autant la Bible mingi, comprenez. Et au monindo qui belela, oui, c'est dans la Bible. Au monindo qui belela. Dans cette vidéo, lobby a faux prophète Oyo, Daniel Mwamba Chishimbi. Ce monsieur actuellement, il est en train de menacer ma sœur. Ma sœur Azako Kima, parce que Tata Oyo a tindi batu. Pour enlever. Na moment où bazo benga ina bapel anonymat ba menacer de mort. Daniel Chishimbi Mwamba. Le rôle yo kanso muto makasi. Hein? Et là on m'a bé comme la kande konangai. O comprendre que Kongo ne zamboka na yote. Que mokilio yo ezala ya yote za ya nzambe. Salaka bêtise, salaka erreur, m'a bé comme la ndeko nanga ondimate. Pendant que je te parle là, ba victime à tata ou ba contacter plus de 8 filles ba olela. Ba zolela mambu tato andoki sala bango. Misusu moye baba les ate. En fait, il a des fétiches parce que modèle azawana so botali ndeko nanga mwasi botuna mais amona ini ne pas tato po lingai. Forme mutu ezo yebanate. Azala ba kisi en Voutarabana basi. Ma sœur, car mbala liboso akutana naye. Ezaki par rapport à la relation moroise la ina moya bien ya malonga. Alors le gars ba volonté nzambe. Ya on a le ba chrétien développer l'intimité avec le Seigneur. Il y a de ces choses là tu n'as pas besoin pasteur à notre prophète. Yo moko. Rido temple pasuka to ça sur l'Ancien Testament o ba sacrificateur ba no ke lukela ba nzambe. Oza na makoki wana parce que tant on dimeli Yesu oza scellé na molimo mo santo et pesio accès ya repousser na pembe na nzambe ya kosola na nzambe parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force mais passé par l'esprit de Dieu. C'est lui qui intercède par des soupirs inexprimables. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints parce que à son ramité ma et a une volonté to pe poser nzambe. Ba chrétien tellement batanga la Bible te ya on bomoni tant to ya ko dénoncer bandoki aboye. Ba envoûter na ba commentaire bazo ko finga vu que ba comprendre le côté ndenge zaye ezolo ba ke boko mutala bo mona te bo yo ba ko sosola te pasi. Il dira ceci à ma sœur. Non, mobile wana mobile vinote. Abinzamba yo ba prière, bota manipulation ba prophète. J'ai prié nzamba tine la moi servi na et tant que la monia na musika le Saint-Esprit m'a soufflé yo ne moi servi na ngai. Azata pembe na bete ki kalumu na mutu. Bomonde ba prophète bo sakana ba esprit ya bato. Tellement bato batanga la Bible te. Ya on ba ko sakana na bango. Daniel, soy kama be komilinde konanga. Ola pa mukili. La minute pour ton information, naza na ba vidéo na yo compromettante. Na yaki na dénoncer yo. Ozongisa mbongo ndeko nanga olieye. Vina yo makamno buzoba continuer ailleurs. Mais mbongo ndeko nanga olieye fozongisa. Sala calcul tant nyoso bovandi naye. Beta calcul ya mbongo nyoso soutirer ya au nom ya offrande pour na libala papa le kezana problème defisanga 1000 sala bokangisa sala kali opo wana mbongo belé no za na posa frapper ya kosakana te oza na ba million na yebi na za informé sala calcul kangisa ba mbongo wana ozongisa mbongo okozongisa mbongo na objectif on a aussi l'émission ya mwana na bandana ko dénoncer parce que c'est mon sang. Tu as fait du mal à mon sang. Et j'ai eu mal au fouta. Zongisa bongo continue ma mwa zoba ailleurs. Nana ba vidéo non compromettante, nana ba photo na yo. Nana ba batu pe obaye bio.
o sala obeta ba manki ona nana ba dossier o ifona lobela yo na oselo ata 100 épisodes on dimate ba fi wana ba o relatinga malembe makamuni o sala ba mona ba o viola soko lingi ngondo wana eza mulai neti makolo ya Paul Kagame sambwa continuer ko menacer ndeko nanga luka ko enlever to continuer ko sala ba mabe ozo sala ana o regretter bandeko tata bazana bakisi enfuta bana basi et sera bimina otike le mauvais sort au bala sauter tu au son de ma voix au bimana ndoki oyo Luka délivrance air yango parce que sinon tu vas lire l'air tant na ya ko ebisa bino ba prophète na ba pasteur oyo ono ya faiblesse na ya grâce ba matela ka mutu nyonso bokeba na bango ne touchez pas mais ouais parce que na nzambe ke ba ko so malédiction nani mosali ya nzambe et à mawa tellement batanga la Bible était et à passer bana batu ba olela mabala ezate partout ba kendara ba message bimaka ke non esprit à mutu et antayo non ndengeza ba tikelo ba mauvais semence ndengeza ba mauvais sort ndengeza ba kutu mibalo ba poussa na pemeno ba kenda sans prévu parce que ba lumba solo allez comprendre ba vrai chéri pourquoi moi retire la photo na bango ezate okindo kité et puis bato aboye vous bino besoin de défendre bango lo bananga ke non na lo barate na kama munoko munyo sala ba faiblesse na ye moto nzambe tumba yo ya ko défendre bato aboye moto nzambe tumba yo Daniel Mwamba Chishimbi papa quand nous commençons à Chishimbi je sais pas en chilo parce que Chishimbi ni lo banini mais biso Chishimbi ezali neti babenga bomana ni bilima le lokolo zana kindoki na yo yango zo bebisa ba vie ya bana bato et puis nazo mettre en garde mama Ando Mampuya yo muto defendra ndoki ya tata oyo nana ba photo na yo mususu yo soko continuer ko benga bana basi o bazala ba makango Daniel alekisela ngonga asakana na bango alia bambongo po ya kokosa ola ko loba ba n'importe quoi ono ya neti osala ba sembla o couvrir ye osala neti ozo ko flatter ou ko consoler o loba ba bilobela ozo sala wana parce que nana ba voice na yo ba tindeli ngai mama keba mi pesa respect quand ninge kombono eza Mampuya Daniel aza muto nzoto kenda siliso Mampuya keba mama Ando Mampuya keba comment batumsu et puis moi si quelle méchanceté ba osala baninga basi ma bé et toi tu viens défendre des sorciers comme ça hein Daniel mbongo ndeko nanga ezonga ozana mbongo sala calcula ba mbongo nyonso lia ezongisa etika vie na et tranquille mon ba bêtise to ba jea ba menace ozotindela yo wana ba enlèvement ba nini tala na minute yo hein comme on est déjà dans la justice, ce qui continue, au quand ça, yo so quand ça Congo on est yo détrompe-toi, hein. So quand ça na relation, ou l'équipe détrompe-toi, parce que tout ce qu'on a comme argument ou encore preuve, la justice papa au long à terre, au long à terre, le boss a dépassé Tshisekedi, moi na maman Marti, bobima na ye nzela moko na espace ba minute, ça va aventure, ça va agir. Nazana babuzo banayo en masse na téléphone na ngai babi téléphone na yo kisana tato somo aka quand ça tamsuke non na zokosa téléphone na mi balezapi na yo kiso somo na la kiselo so na na numéro na yo na na tindelo ba image na flash na no kanzoto malili hein ça va aventure continue ki ndoki ozo sala na ndeko na ngate na ebisio na ndeko na ngate poni buzo babuyoko bazo kumiso. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba peut-être oser pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler
banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu bonanga okufose kwa kweyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto kweyo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwana yo tu komine balongi nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe pokwa autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolingalingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sangwe maladi na miso olingo bebi naza toxike grâce à lui balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki elimala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu
kopesa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona konikasele mpo na ngana